Agence fret Pochan Handel. Agence Pochan Handel. Bana Allemagne, agence Nabino, agence Pochan Handel. Mobange na agence. Ndeko soko lingo tinda koli na yo, carton na yo kangi kitoko ndengo kangi, ndenge kokoma na Congo na Kinshasa. Ndeko soko lingo tinda koli na yo na Kinshasa to na Luanda na Angola, olingo tinda voiture na yo na agence Pochan Handel ya sûr. Même bapine ekokoma kitoko. Agence Pochan Handel numéro 1 na kati ya Allemagne. Pochan asengi na bandeko nyonso bozala sur biloko na yo ndenge otie ndenge ekokoma. Ndeko nyonso ozali na Allemagne, bana Angola ya Luanda, bana ya Kinshasa Congo RDC, bana ya Brazzaville, agence Nabino Pochan Handel. Pochan Handel. Ye deux fois te bateau ekendaka tango nyonso chaque 3 mois bokomona bateau ezali na mboka ya bakoko. Pochan Handel oyo azosala fierté ya bana RDC pe bana ya Angola. Pochan Handel. Numéro de téléphone, contact ezali plus 49 152 025 177 31. Plus 49 152 025 177 31. Ndeko soko bengi Pochan Handel akokoma sur place na ndako na yo pona kozwa koli na yo to mutuka na yo. Bapine pe kokoma kitoko. Pochan Handel ya sûr tokos. Bonjour, bonsoir. Esika wapi bi vidéo yo ekokuta melabino, nzamba pambola bino, bandeko nyonso, balandi nyonso balandaka émission Masolo na biso. Masolo na biso oyo epesami na ngai ndeko na bino, Shora de Sulanga, Kongo alenga o babenginga na kombo ya KL. Bandeko na ngai nzamba pambola bino, esika wapi nzambe akokutamela bino. Lelo ezali bongo ndenge tomesala kokuta na mokolo samedi pe dimanche. Bandeko na ngai ndenge tosolaka masolo na biso. Mois de mars ezali bongo mois oyo ya ba mama. Boyebe ke solo ba mama basepelaka na mois na bango ya mars oyo ezalaka mois na bango. Kasi ya solo bandeko ya liboso topesaka nanu matondo mingi na nzambe oyo asali mwasi na kati ya mokili. Pamba te ye moko nzambe ayebaki pourquoi asalaki être humain oyo tobengi féminine mwasi. Mwasi azali na rôle ebele oyo ye ajouaka na kati na mokili. Mwasi nyonso ate oboti mwana mwasi ate oza na mama vraiment en tout cas bandeko topesaka ba mama na biso ate oza na eloko akopesa ye te me sambelaka mpo na ye nzambe abakselaka ye kaka toujours mikolo pamba te yango bomoni basi bawumelaka mingi na mokili pamba te biso bapapa tosambelaka mingi mpona bamama po bango batu basala biso tozala bamama batu babokolaka biso bapapa tokomaka bana mike epai ya bamama yango moni mwana nyonso ata azali mwana moke atanke azali mwasi bandeko fo kopesa ye respect grâce na bango bamama biso lelo tozali na kati ya mokili yango bandeko na ngai bomoni logo ezali na nsima ezali bongo ya association Erogal Lisungi. Association ya Erogal Lisungi ezali bongo association oyo esalami epai ya Clara de Bruxelles kulutu na biso. Clara de Bruxelles batu tu boyebi bayemba banzembo ebele partout na ba redi ya misi ba defao batu ebele donc bayembi bazaiko ba vedi doyoko donc Clara de Bruxelles lokola za na bolingo ya batu ya lingaka toujours kozala toujours na ba petit na ye na ba massa na ye na ba donc na ba vie donc na bandeko na ye
Clara de Bruxelles asalaki association oyo ya Eroga Lisungi. Eroga Lisungi ezali kosangisa bana bumbu pe na bana selembao. Boyebi ke de commune wana ezali neti bumbu selembao babalabala oyo euta na bumbu yango ekota na selembao. Oyo euta na selembao ekota na bumbu. Le meme bakombo babalabala wana yango babenga yango donc tata moko mama moko ka toze tukoloba. Esengo na bana bumbu selembao. Donc yango Clara de Bruxelles asala association ya Eroga Lisungi. Eroga Lisungi bandeko le 12 mars oyo ba fetaki fête ya ba mama. Boyebi ke journée de la femme ezali journée oyo ba sepesaka ba mama. Yango Eroga Lisungi esanganaki bongo na kati ya Paris avec yemoko président Lebo oyo azali président ya Eroga Lisungi. Ba mama ya Eroga Lisungi bazaki na sengo. Mama na biso Belinda oyo mwasi ya Papi Biba bazalaki wana Toto Chiki na fondation na ye Toto Chiki azalaki Ani Mungala Bosenzu autaki Suisse ayaki na mama Claudine bazalaki esengo ezalaki kuna délégation ya Allemagne Ale Maloko yaki na délégation na ye bayaki bongo na Sandra la journaliste Sandra azalaki wana na mama na biso Aimé Voka ba dollar ye $, pamba pamba bazalaki na kati ya Eroga Lisungi mpona kosepela bagalois na bagaloise batondaki ebele en tout cas bandeko ezalaki esengo tobosani te mosali ya nzambe na biso ya kati ya Eroga Lisungi Diago Walesa ye bazalaki wana na Pointe tobosani pete na Kijo Kimoni bandeko bato bazalaki ebele kibonge lipasa ya Luke Bubangi lipasa na ye kibonge toujours na Pointe azalaki bandeko na ngai esengo ezalaki wana na mère ade la sexy yazanga te azalaki wana bandeko ezalaki esengo. Donc bokomona video extrait ya moke oyo tobonguseli bino mpo bomona esepeli ya bagalois na bagaloise na présence ya Kabose artiste na biso Kabose oyo le seul qui nous reste article na biso na bana ya Sangolo Zako tobengi Banekongo oyo azosala fierté lelo azwi remplaçant ya defao ya gene oyo tobengi jenge Kabose Molope Kabose azalaki wana po alakisaki ya solo po chaque fête nyonso tu ya Eroga Lisungi bandeko langa général de fao azali kozanga te lokola lelo azali lisusu na biso te pe a son âme yango na bandeko langa bagalo na bagaloise bana Eroga Lisungi balobi Kabose Molope désormais ye moko fazala wana po alakisaki ya solo ye moko présenter papa na ye spirituel na miziki général de fao matumona mwana gali ya tongo bandeko bolanda extrait ya moke tobombeli bino bolanda sepeli ya bagalo na bagaloise bamama ya Eroga Lisungi ndenge baza kosepela bandeko. En tout cas félicitations na président Lebo, félicitations na Clara de Bruxelles fondateur pe félicitations na Saint-Iria Eroga Lisungi oyo ezosala ba organisation ya kitoko boye ba mama nyonso bandeko na ngai bazongaki bongo na carton ya makayabu boyebeke ba mama ntango bazozonga na carton ya makayabu ntango akomi na ndako ifo asalela papa mwa supu po alakisaki ya solo papa ngai nauti na Eroga Lisungi na association na biso yango na memi mwa carton oyo nasali fumbu atala mwa mopanzi ya makayabu yango oyo mwa pondu mwa mopanzi yango mwa ndunda boyebeke ya solo ba mama kote kokomisa ba papa mabundi ezalaka bango. Donc Eroga Lisungi félicitations
tolanda mwa bilili ya muke extrait bongo tokozonga na biso oyo ezali kaka première partie ya masolo tomemeli bino mokolo ya poso ya lelo pote ya solo bandeko masolo na biso bosabone massivement ba émission na bino chaque samedi oyo ekobandoleka toujours na YouTube ya Congo Alenga TV. Abonnez-vous massivement masolo na biso toleka et bana eroga lisungi basepelaki na Paris avec Kabose Matondo Mink. Merci à toi. Merci à Solo Bandeko na Banzi Bolandi, moi extrait à Mouké to Bombelaki Bino, mais soko lingi ko ta la vidéo mobimba kena YouTube, il y a Solo à Sandra. Okomika Sandra TV Bandeko langa okomona YouTube ya Eroga Lisungi to komi Eroga Lisungi Bandeko langa na YouTube okotala vidéo nyo surtout ndenge et les cas qui ambiance wana na kati ya Paris. Merci mingi na fondateur Clara de Bruxelles, merci na Bandeko nyo surtout. En tout cas, vous s'abonnez massivement. Il y a solo bandeko langai, to l'équipe bongo na partie na biso ya bandeko ya Eroga Lisungi, Nzamba Pambola Bino, association Kendeli Bosso. On est toujours ensemble. Ngai morope mona Eroga Lisungi, le grand gallois Chora de Soulanga, toujours na pointe, na Zalakite, mais toujours na Zanabino, pote ya solo. On est toujours ensemble, Zama solo na biso moko. Donc, bandeko langai, likambu oyo ya Eroga Lisungi to leki na biso ya mibale to kolobela likambo tali oyo ezali ko ningisa batu ezali bongo likambo ya président na biso de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi Tshilombo. Ya solo bandeko boyebi ke président auteki kozala maladi koya na ye na mboka ya Belgique bandeko ezalaki vraiment en tout cas batu bazali komi beta basete makambo ebele koloba makambo ebele bimaki bamusu balobi président Koufi Félix Tshisekedi président de la République démocratique du Congo a Koufi journaliste belge moko kutu to monaki ke balobi ba poursuivre ye pardon parce que abimseki ba propos moko o ezali ya solo te ya lokuta. Il y a lobby qui a solo président de la République démocratique du Congo. Basali opération ya Caire ya Mutema. Opération ya Caire on est simba quitté alors et bouger mutu donc cerveau basali ba refaire en ngoli sous deuxième opération. Ba propos naï. Il y a solo bandungu et bimaki belé. Et monsieur to sala ki dernièrement les gars qui ngande kona bino na ko yebisa bino boye ngala lubi mais c'est vrai ko sepela liwa ya batu ezaka malaya muté pamba te biso no solo mokili mutu azali parfait azali te mutu nyo surtout akokufa parce que nzambe asala destin ya mutu nyo solo mokili il faut le kaka la nzela ya liwa kasi lokola biso tozali batu
na kati ya mokili nzambe arevelaka kaka epai ya bato yango atindaka bato baya koyebisaka biso makambo na ye nde tomonaka atindaka nkolo yesu ndenge atindaka bamahome epai na biso atindaka mfumuki mbangu atinda bakimpa vita bamama mafuta atinda bato ya ndenge na ndenge lelo mpe aza kosala mpe epai ya bato mosusu epai ya simoki mbangu kiangani to epai ya papa na biso walesa epai ya bato ebele azali kosala kati na bango mpona koloba oyo esengeli mpona likambo etali bonzambe la spiritualité. Donc bandeko na ngai liwa soko oza mpena mutu na kati ya mokili okoki kolakela yango mutu te okoloba na mutu mabe oyo azalaki kosala me koloba na ye kufa na yo okomona okokufa pamba te yo moko mpe okokufa ozomona yo mpe okokufa me yo ozolakela mutu okokufa kufa na yo loba na mutu mabe na ye oyo azali kosala nzambe akoyoka yo akolinga asala kati na yo na makambo ozali koloba pamba te oza koloba mabe na ye kasi ya solo kolakela mutu ngai namonaki yango vraiment lokola toza bato tokotaka mpe mwa badomene matali bonzambe boyebi ke émission mosusu tosalaka bokoko bayindo oyo tolobelaka bonzambe ngai natalaka na kati na bonzambe naza komonaki ya solo eza kitoko te président akei azali maladi ezali na mutu nyonso na ngai nazoloba no boye nazoloba na bino pardon naza mpe na maladi parce que bato mpe bakoki koloba na ngai mutu etosalanga mpasi kongo alenga azoka mutu mpasi maladi mutu ozolanda ngai yo moko taso libumbu ezosala mpasi olobaka libumbu ezosalanga mpasi naza maladi okende kutu mosala te mpona libumbu bato mosusu bakende na misala te mpona mutu ezobeta ake mpe mosala te me mutu wana mpe bandeko ekoboma yo tolobaki yango alors président Fadji en tant que garant de la nation tomata tokita ngai nakosaka te nalobaka yango soki Fadji aye azosala mabe nakoya kodénonce mabe na ye nakoya koloba yango parce que na constitution ya mboka j'ai les droits parce que je suis peuple je suis le roi nga nde nazali mokonzi ya papa Félix Tshisekedi mpo naza peuple nde moto azali mokonzi donc peuple kobanga te soki président azotambusa malamu te biso nde bato totie ye wana atako to biso na diaspora tovotaka te mais lokola tozali peuple congolais majorité oyo bazali na Congo bazali kovote donc ezali biso toza na droit ya koloba tozali diaspora toza mpe na droit ya koloba bato balobaka bango nyonso to bakendaka line moko te bamosusu bakozala boye eza neti lelo tozomona na Ukraine bitumba eza kuna bato nyonso tu baza contre Poutine te misusu mpe bazali pour ye bamosusu baza koreserve ndenge moko mpe président de la république Fadji abeli bamosusu fo bareserve il faut bayeba ndenge akolobela donc bandeko na ngai Fadji maladi na ye kaka ye na médecin na ye bato bayebi tokoki koya tolobi mutema te aze libumu baopere ye mpenza kufa me bandeko na ngai ntango mosusu eza nango yango te tomoni Fadji awuti kobima ntango Fadji abimi bandeko eloko ezokamusa ngai eloko kaka eza kokamusa ngai ezali ke bandeko na ngai baprésident na biso ya Afrique bolimbisi base donaka plus mingi na baoccidentaux base donaka mingi na mindele baoccidentaux baprésident africain mais bandeko na ngai ezalaka grave erreur parce que les mêmes baoccidentaux wana bango ka babalukilaka baprésident na biso kaka baoccidentaux toza komona bango wana kaka foto boza komona bandeko bomoni Fadji na protège oyo ezali ya kingo protège alati wana me na mopanzi na ye bomoni homme d'état ya Belgique ngai moko nazomona na mona tata oyo nakanga bango foto boye na Fadji mpe na boye ntango
Nkondo papa Etienne Tshisekedi akufa naza na photo wana na kanga bango boye fara boye président Faci ye wana na homme d'état kombo le kimaka ngai bolimbisa homme d'état ya Belgique donc tolobake Faci kobima na hôpital mbala moko bato akutani na bango ezali ba homme d'état ya Belgique ye wana tata wana mais bato bakobalukela Faci kaka bango wana lelo bandeko na ngai na lelo nazokamwa Congolais nyonso na réseaux sociaux atie eloko wana na kingo na ye tala peuple donc nayebi zoba kuta eza bien po zoba mpe akomaka mayele na mikolo na bana mike batata na bamama soki bakoko soki toyebi te bandeko bango nyonso tu na protège oyo Faci atie awa donc soki Faci batiaki ye banderole ya lisu awa donc congolais nyonso to alinga atia banderole ya lisu bandeko bacongolais bandeko na nga bacongolais Faci batie ye protège na ye eza ya ye mpona mpasi oyo aza komona na maladi oyo azali nango eza ya ye yo oza maladi te okende kotia protège wana mpona nini kaka kifana kwiti ata oza fanatike ya Faci Beton président de la république mpona nini okende kotia yango bino nyonso na bareseau sociaux na mikolo na bajournaliste na bato ya ndenge na ndenge na bajournaliste ya idps donc tozokomprendre bamisusu kutu donc telema aza na protège yango te akeluka elamba moko ya monene akangi kingo o congolais donc bandeko na nga Faci Beton président Félix akutani na bahomme d'état après wana bandeko na ngai akendaki kokutana mpe na famille na ye après wana bandeko na ngai akutanaki na Zakari Bababatsu akutanaki mpe na Zakari Bababatsu tolanda extrait ya moke ndenge Zakari ayaki kokutana na ye aza kolobele maloba mike avant ke akende na mboka ya Kinshasa tolanda mwa video ya moke bomona ndenge président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi akutanaki bongo na Zakari Bababatsu basololaki mwa moke po bato nyonso bazali koreklame bafoto eza bafaux photo babimisaka video tomona keza mpena ye donc esengaki apparaître aleki na video bakutani na Faci epuis akutani akendeki je pense na ambassade po akutana na bapeuple mwa baautorité oyo bazalaka bongo na ambassade po asolola mpe na bango bolanda basentiment ndenge président asalaki peuple congolais mpona kolakisaki ya solo c'est bien moi nabimi vraiment nazali na malgré kokoso ya nzoto ezali mpena makasi te kasi ya solo je suis là bolanda Ok. Non, tout va bien. Tout va bien. Batamoteur m'a vendé baleki trop. Il faut qu'on voit ici ça. Makamwana zonokino. Grand prêtre. Le mot là. Pas mal ça me suspend. Dubaï ici. Ok. Dans ton coup d'aguna. Très bien. Yo que les lots na soir il y a le 21. matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi le mola ye soso pembe azangaka mboka te kote tu azalaki na Turquie ake na Espagne ake boyi aye na makambo ya docteur Mukwege abimi ake na makambo ya ndeko Eleze Tambwe na Daniel Safu ye wana pumbwe na ya lola pum avec président de la République Zakari Bababatsu le mola ye wana bakutani na président de la République démocratique du Congo. Bandeko président tikalaki kaka wana te na bandi bolandi bilili ye wana akutanaki pe na mama boti ye pona kolakisaki ya solo bolimbisa pamba te ba image eza penza munene yango ebimi boye donc mama Marthe na ye moko président de la République
tolongoli mitu na bango te kasi ezali image ya photo ezali bongo monene yango nde ebimi ekati bango banzoto bolimbisi. Donc mama Marthe ye wana bakutanaki na mwana na ye ya mbote Félix Tshisekedi akita na mboka Kinshasa bafoto pene ezali minene mingi bandeko bolimbisi ye wana na molongani na ye asimbi molongani na ye na liboko toujours po bakita na aéroport ya Kinshasa. Donc bango wana bakiti na aéroport pona kolakisaki ya solo vraiment santé ya président de la République so totali ndenge azalaka bandeko boyebi ke mutu soki auti kozala opéré boko remarqué akozala penza so botali même elobeli na ye na Zakari elobeli na ye na Zakari bokomona ke ya solo aza penza chaud penza ndenge azalaka te po président Félix alobaka trop mais ressentir que azoloba doucement et parce que auti na maladie akoki koganga te azoloba malembe pe azali na ye à bonne santé parce que aza kotambola mais il faut basimba ye ce n'est que normal akiti bongo na kati ya Kinshasa ye wana kutani na peuple congolais pona kolakisaki ya solo vraiment en tout cas azali na peuple na ye kasi ya solo bandeko oyo bazali contre Faci bango bazali kotelemela mboka boyebi ke ya solo tokoki kopesa bango faute te parce que lelo na République démocratique du Congo président Faci il faut réparer makambo ebele ezali kotambola te 3 ans et demi oyo azwi mboka bato balekaki basaki 18 ans na 18 ans babomaki mpena mboka na ndenge akosakana te bandeko so otali lelo bokoremarke ke silogan mosusu ezalaka susu te oyo tobandeki koloba ya 15 millions de morts na kati ya Beni ebunga peuple congolais akufi mingi bato babomi bato na régime nyonso to eleka na Congo koleka Joseph Kabila ezali te mais lelo bacongolais babosani régime oyo ya Joseph Kabila oyo ebomi bato oyo ebomi plus de 10 millions lelo baza kosenga na Joseph Kabila azonga en tant que président bandeko likambo ezokamwisanga na bacongolais congolais akomolata eloko ya monene oyo Faci atie toza komona wana congolais bakomolata yango bakala mingi te bomona na kine na moi makasi wana bakinois to bakoma na eloko wana malanda ngombe kinois bacongolais nini bandeko na ngai bacongolais tosala nini yango tozalaka bazoba moko boye kutu zoba zoka mayele me biso pene eleki toyebi te so tobenga yango kombo nini badanfour toyebi kutu te bandeko na ngai bacongolais lelo bazali kosenga Joseph Kabila zonga en tant que président mais ye ça comme sénateur bapesi soki sénateur ya vie yo somona sénateur ya vie azonga so président ekosimba te bandeko na ngai nga en tant que patriote nakopréféré kutu Félix Tshisekedi akontinue que Joseph Kabila zonga nayebi te parce que plus de 10 millions bato bakufi ti lelo baforce commune toyoka ta suite te eloko te bon lelo eza Félix aza congolais bato tu oyo te baluba atokisi baluba na pouvoir bandeko na ngai gouvernement nyonso to eyaka na Congo président wana oyelaka nanu baintérêt ya bato ya kotravaille na bango partout na mokili même na Russie même na Ukraine même na mboka nini baprésident to basala na bango yango mais soki bato wanaka baza honnête bakotravaille kitoko donc bato bazotravaille na Félix ya baluba baza honnête te bamiyibi yango bazodétruire mboka mais soki baza honnête bakotravaille na bango mboka donc mboka ekoma kitoko babandi mpe kocorriger président parce que baza baconseiller na ye mpe bazali wana
ezo dépendre kala mitu ya bato bazo tchawana président ba corrigeaka ye na bato azo travailler na bango bango to batchake na nzela ba itile ba travaillaka na bato oyo bazaki mayele mais tango baye ko bato mayele baye ko mona ke itile ko mobeso ba koma ko kima ye ba biso ba kima donc ba ndeko na ngai na yebite biso ba congolais tolingi nini po lelo tokolongwa bon Félix alongwe Joseph Kabila batie wana donc siko to bosa na biso ba congolais to ekoloba ko aza rwandais docteur ba kaza so rwandais te aza congolais po tozo senga ya zonga mais biso ba te aza rwandais mais finalement toza kokende wapi donc bandeko na ngai Félix Tshisekedi azali mutu lokola ngai na liaka pondu ndenge ye pe aliaka pondu na liaka na maboko ndenge pe ye pe aliaka na maboko na liaka na lutu na melaka mai Félix aza pe ka neti ngai na belaka ye pe abelaka aza mutu naza na mabe naza pe na malamu na ngai ye pe aza na mabe ye aza pe na malamu na ye lobi Fachi Beto kozala te na Congo po aza éternellement te mais au moment que non eloko oyo ye mutu asalaki yango grâce na ye eloko grâce na ye mais eloko oyo asala mabe mutu tu Joseph Kabila 10 millions de personnes bakufi mais bato mosusu balobi ke ntango ye azalaki nzala pene ezalaki te bandeko na nga mikolo na baguerre ya Ukraine oyo deux fois te nzala ekoti tozomona biso mo bablé tina Lubumbashi kuna crise koti déjà biloko emati bato aza kolela biso ba congolais toyi enani toyeba komanifeste eloko te o likambo moko za na Congo bo tobunda totelema bandeko na ngai totelemaka te eloko te tobundaka te finalement toyebi te tokende wapi donc Fachi azongi na Congo ye wana ba peuple baza kolela émotion bamoni président ye bon en tout cas ngai en tant que mopanzi sango ndenge kala lobaki na émission lekaki totika ye azongela biso na mboka Congo akufa te azonga il faut apesa biso résultat à 5 ans na ye asali il faut ya koloba pourquoi 5 ans a marché te koko soza côté nini président de ce soir azolongwa aya koloba Joseph Kabila balongola deux mandats babiso ekoki fotika ye moko aloba sobo nalaki na 15 personnes kaka ya bien ya kitoko mboko na ngala comme sango kitoko mais akutanaki na 15 personnes te akutanaki na ba 200 personnes c'est trop yango a travaillé te donc Fachi pe ndenge moko tozomona déjà na 3 heures de masali bandeko na ngai bato ya entourage na ye o bazo travailler na ye baza incompétent ya kosakana te doki bayeli mbongo bayeli ko travailler te donc 5 ans na ye o bilan na ye en tout cas vraiment Fachi Beton Félix Tshisekedi Tshilombo bilan penza ti okokosa 5 ans ozala na 3 heures et demi toyebi te soko oko rattraper yango mais zéro trop de corruption koyiba bato baza koyiba des millions peuple azali kosouffrir de 3 ans oyo soko ozalaki na bato ya malamu okoki korattraper même 18 ans oyo Joseph Kabila asala yo okoki kosala yango na 1 année 2 ans ya kotonga ya kosala makambo ebele tozomona banzela oui mais tomona bautoroute tomona bacontrat bachinois bakotonga bautoroute pardon bautoroute makambo ebele c'est ça nzambe apambola yo ndenge ozongi oza kotambola tolingi tomona santé na yo ezala malamu okende na biso na bilan ya malamu biso na Congo tolingaka président kufa na pouvoir te ndenge Laurent Désiré Kabila babeta ye masasi esalaka pasi komona mboka lokola Congo vraiment bakende koboma président kaka bona masasi Fachi Beton salangele
poison ezali makasi na mboka Congo. Ba Rwandais, gouvernement lokola bozali mélanger na armée, il faut faire attention. Biso bapandisa ngotoloba kaka. Merci mingi na bandeko nyonso surtout oyo bolandi biso toleki bongo na masolo mususu ya misatu tomemelaki bino. Président Fachi ye wana zongi na mboka Congo, azongi ya bonne santé mais bandeko na ngai azali na kokoso pamba te bomoni aza kolata eloko ezali protège ya opération to eloko basali na kingo wana ezali maladi na ye. Bandeko na ngai biso tozali kuna te tozali ka bapanzi sango. Mutu aza na secret maladi na ye, mwasi na ye, mama na ye, pe na ye moko na docteur na ye. Bango bato bayebi secret na ye. Na entourage na ye. Biso tozali toza ba entourage na ye te. Toza musika. Toyebi kombo ya maladi na ye te. Mwe toya koloba yango kaka bilobela lobela ezali te. Po to koloba makambo mosusu o eza bongo te, c'est pas bon. Mutu nyonso na mokili abelaka. Maladi ya mutu to kokufa ya mutu okoki koseka yango te. Po yo pe okokufa. Bato basekaka Hitler bakufa. Bato basekaka bato bakufaka na première guerre mondiale bakufa. Bato basekaka Mobutu bango pe bakufa. Mobutu aboma pe bato. Taka zo boma bato zo sepela. Bato bakufi na guerre ya 10 millions de morts ya Joseph Kabila à 18 ans bandeko na ngai. Régime à Joseph Kabila baye ko sepela parce que bazo zo bakolta tant bato bakufa na Kivu. Mais kala mingi te to komona bango pe bakufa kufa. Mbongo wane kotikala. Vanité de vanité. Donc pouvoir à Fachi ba conseiller to bato bozo travailler, beau travailler bien, c'est le moment. Bolingate vanité de vanité et rattraper bino. Il faut faire quelque chose pour Namboka. T'as l'évolution mokiline za kokende. Bozo mona ba écraner, t'as ba ndenge baza ko humilier biso ba congolais, ba noir, baza ko humilier biso na mindele. Bota la solidarité ya mindele, ils craignent d'attaquer en mais tous les pays européens ba telemi pour la défendre bande kona bango. Mais biso ba congolais bana ba défendre biso bazate. Bangolais ba kufa, est-ce que ba congolais ba défendre bango rien. Ba telema pour la ko révolter rien. Na Libye ba kufa, bomona ba Algérie to ba Maroc ba telemi pour la ko défendre bango rien. Donc biso ba africain et ça m'a mis pour la biso. Donc il faut et le lobby Makiza, le président africain, nous surtout, il faut prendre conscience. Il faut qu'on prenne conscience, construire l'Afrique, qu'on crée l'emploi, puis bana batanga, ba jeune, batanga pour bazoma yele, pour lobby, basala quelque chose pour le continent wana. Bon rendre bana on a été plus comme ba riche, na bana na bino, tala bana na bino. Au moins na bino bozala mbongo ebele ba président africain ata président africain beli mais au moins moi na zo sala ambiance papa ne kula za maladi ya zo sala ambiance na ye na boîte azo saka na mbongo tous les présidents africains c'est pareil même ba homme d'état ba tombon bana bango ils s'en fout parce que bazo mona kaka no papa soka okenda ke na ya tiki so mbongo grave erreur. Matondo mingi nzamba papa la bino masolo na biso. Masolo na biso et pesa mina ngai ndeko na bino Congo Alenga. Bo s'abonner massivement na Congo Alenga TV. Bande ko tokoye la bino toujours kaka masolo ya kitoko chaque samedi à partir ya 18h30. Bo tala toujours branché à kolanda masolo na biso. Nzamba papa la bino to le kabon na sujet na biso ya misatu. Yambo de to le kana sujet to landa moi le yembo. Race Matomina, Twenda. Matondo mingi ya solo na banzi bolandi loyembo ya ndeko na biso Race Matomina ya solo bandeko nzamba pambola ye Race Matomina wasala ka biso toujours ka banzembo ya kitoko. Vraiment ya solo sujet na biso ya misatu pona kosukisa masolo na biso ezali bongo
ya likambo oyo eza ndungu susu na kati ya réseaux sociaux ya bato bomoni mibale. Bato babengi mibale oyo boza komona ya liboso koto oyo kombo na ye Moïse Mbi. Oyo ya loboko ya droite kombo na ye Mike Kalambai. Baza ba jeune frère mpo nga na mokolo na bango. Bandeko na ngai tosalaka émission moko tobengi yango bokoko ya bayindo. Bokoko ya bayindo tolobelaka bongo bonzambe na spiritualité oyo tali Afrique, donc bonzambe ya bafricain. Tobeta sete mpona koyebisa bino ngai ndeko na bino Kongo alenga nayebisa bato tu bapaster oyo bomonaka baza koteya to bato baza koyemba banzembo ya oyo babenga soi-disant ya nzambe, bandeko baza kaka bato bana bango extra te bomona bango neti ndenge tomonaka baza extra te. Mais nayebisa bato ke eza domination satanique. Bakenda kozwaka bakisi ya domination mpona kodomine bamama. Soko oremake lelo bakisi na bango ya domination eza susu ya bamama te, me bakomi kodomine na bana mibali. Bandeko na ngai liloba ya nzambe ndenge kimbango ateya biso ya lobi boye nzambe basambelaka ye kaka na ndako ya nzambe te, kasi nzambe basambelaka ye esika nyonso yo ozali. Wana lobaki yango na basoda na kati ya Lubumbashi, basoda baye kotele na kati ya prison ateya bango asangisi bango ateyi bango bongo. Bosambelaka nzambe mingi, kasi nzambe basambelaka ye ka mokolo ayenga te. Nzambe basambelaka ye chaque jour, chaque seconde, eloko nyonso olingo lia olingo mela loba liloba nzambe. Ato lobi yango te, me na ntongo soko olobaki yango deja nzambe ayebi ke deja obelelaki. Ndako ya nzambe ya mutu ezalaka motema. Bandeko na nga motema eza nango te ke oyo mutu akendaka ndako ya nzambe chaque dimanche soki chaque jour ye wana penza ke nzambe ayokaka ye aza danger mosantu na ndenga kosakana te. Non, ndako ya nzambe ya mutu ezali motema. Ndeko linga ndeko na yo ndenge oza komilinga. Bible teyi kaka bato eloko mosusu te, bolingo. Mfumu Kimbangu oyo tobengi nzambe na biso to prophète na biso na Congo, ye ateyaki biso kaka kintwadi. Kintwadi elakisi lisanga tozala ini tolingana. Donc yango tobengi bolingo. Bandeko bato baza koyemba banzembo basedekizaka lokola bana babola, me baza koswa kobeta doki bamenduki na ndenga osakana te. Bango mibale basi kaka bango, basexe makambo nyonso tozomona lelo kaka bango bato basalaka yango, kobima na basi kosala makambo ebele oyo bango bazali kosala kaka bango bato basalaka yango. Bazali toujours entouré na basi bango mibale, toujours entouré avec des femmes. Bandeko na ngai biso batu toza kaka batu. Ezala Kongo alenga lelo soki nakomi entouré boy na basi ebele bona nsima ya kitoko ya ndenge na ndenge ya pembe ya mwindu ya ndenge couleur nyonso. Bandeko suka nango Satan koya kaka. En plus baza ba jeune 41 ans o mosusu ki 42 soki combien bapesa lelo bakolaka na bango mbango ce n'est que normal. Eza évolution ya mokili yango ndenge ezotambola. Biso mpe bana towana bango na bandako omona telemi balengi yango na molai. Me bandeko na ngai makambo eza koleka lelo na baéglise de réveil. Depuis 2002 biso tobandi koloba na betando oyo
tozali koyebisa kaka bato, avertir toujours bato ke faut faire attention avec les passeurs. So botali lelo bandeko nanga boko remarquer que boko tikala jamais komona passeur moko aza na 60 ou 70 ans. Ba passeur to bakoma mona 35 ans, 40 ans. Ba oya ba 60 ans pe bakomi pe ko déconner. Ponini entouré na basi ba maman nyo surtout oya mikolo ya pembe ona kitoko mibali bazate bakomi ko entourer pasteur osani ba bosani ke lilo banzambe nzamba lobi église za na ngona mutema na yo yebaka ko vivre na bato lokola passe ezali na Kinshasa na Congo bandeko na ngai les pasteurs bakomi ko profiter na basi. Les pasteurs, comme ils profiter pour basi balinga bango, il faudra que nous rejoignent biloko moko to bengi ba pouvoir moko satanique. Yango bozo mona ke bandeko na ngai. Po bo mona ke ba groupe ya basi o nyoto bozo mona na simba. Jamais ba kondima ke batika ba mibali oyo. Ba kozonga kaka ba oza toujours na bango. Ba otika bango te. Ba oza na bango. Mariga sali mabe Mike Kalambai garçon na hotel soki États-Unis azaka na bakisi na ye abandaki na Moïse Katumbi neto za koyoka yoka bango nga on a ki pasu biloko na te mais vraiment ça fait mal parce que le Congo va mal to landi biso moko ndenge Congo za kotambola Congo za ko mboka mokili za ko kelima be lelo soki nzamba kiti bela na mokili lelo pour ka bomi mokili biso ba Congolais to kosuka wa ba Congolais to suka parce que ba Congolais toza pena mirte na makambo nzambe toza pe mirte na makambo teli politique bande ko botala ndenge za koleka na Ukraine o remarquer que peuple ukrainien no surtout aza malgré que ça makasi koleka bango mais peuple aza ko donc aza déterminé pour na makambo teli mabele na ye pour azo comprendre politique mais Congolais ebi politique te Congolais ont montré que fois qu'une église a ba souki ne ba tchaka wana et belé mi souki ndenge nini ya zo mona ngo danger atone si ba rouge à lèvres a ba beauté à une église pour ba mona kitoko et le ko ba Congolais to yebi yango njokande mboka na biso eza ko kende mabe lelo souki nzamba lobi ke nona kita Congo bande konanga to za na problème. Ba pays africain mutumulu ba West africain bango baza ko évoluer lobi biso ba Congolais ba to bandokene pa na bango basi na bango ba toura ba passer boite baza ekenge yoke na ba Sénégal au mona imam azala entouré na basi ya ba musulman baza na kati ya mosquée bande ko ba boma imam wana ba jeune oyo soki lobi pena ba peuple congolais ba komi conscient mais ba mibali ba ko donc hey yo, this is a new tune for the new generation. Hear that? Semblino, on va comme il saute. Musique à Sika, on fait la musique pour la nouvelle génération. Lelo tozana solution nini ye tobanda pasi na bobebe tokoli nango kokufa kutunyama na zamba te mpona ngai na boyi kozala na nsima ya oyo nde ya Babylone nalobi twendo yo
Timo Kimbangu ya ninde Prophet Africa Sima Utoko Simo Yampadi Lumumba ya ni mwana koko Mandela ku South Africa Mama Mama Bensetan na boloko na bimi People baninga nanga na mboka boyoka Bensetan na Mandela na bimi Ata odorute na kutite atanda komoko bosalite Bensetan na boloko na bimi Yeah, 27 ans Mandela na Lubwaku Cravate suka na momololo 27 ans na boloko na bimi People, Bino, Bobengami Bino ndemalo bibosa pa politisi Boye mandenge ya kota musaka Kongo Boye mandenge ya kota musaka Afri Sombile kisengelanga Benase Mapambo li balobe kweka na moto Oye zali evandi saka bien Yozu kravato tena kingo ndeko zo responsabilité ya mtoto na yo peple zako kufa batu bazako kufa Oye benjenier batondi na mboka Bazo sala te Oye batu batondi na mboka Avant ça la cause la réserve des chauffeurs Et tous les manos na kata baketo Réponse na bien bopesi na nini Message connu Agence Fret Pochan Handel. Agence Pochan Handel. Bana Alman, Agence Nabino, Agence Pochan Handel. Mobange na Agence. Ndeko soko lingo tinda koli na yo. Karton na yo kangi kitoko ndengo kangi. Ndenge kokoma na Congo na Kinshasa. Ndeko soko lingo tinda koli na yo na Kinshasa to na Luanda na Angola. Olingo tinda voiture na yo na agence Pochan Handel ya sur même bapine ekokoma kitoko agence Pochan Handel numéro 1 na kati ya Allemagne. Pochan asengi na bandeko nyonso bozala sur biloko na yo ndenge otie ndenge ekokoma. Ndeko nyonso ozali na Allemagne, bana Angola ya Luanda, bana ya Kinshasa Congo RDC, bana ya Brazzaville. Agence na bino Pochan Handel. Pochan Handel. Pochan Handel. Ye deux fois te bateau ekendaka tango nyonso chaque 3 mois bokomona bateau ezali na mboka ya bakoko. Pochan Handel oyo azosala fierté ya bana RDC pe bana ya Angola. Pochan Handel numéro ya téléphone contact ezali plus 49 152 025 177 31
plus 49 152 025 177 31. Ndeko soko bengi Poshan Handel akokoma sur place na ndako na yo pona kozwa koli na yo to mutuka na yo bapine pe kokoma kitoko. Poshan Handel ya sur tokos.